awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa batu oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe bana ya bakoko na bango kasi batu oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima kotanga kombo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te po ngai Yawe saka etumbu na mutu nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala musala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo bamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo ya sambo na pemaki yango wana ngai Yawe na beminisa mokolo ya kopema pe na komisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi mulai na mboka oyo ngai Yawe nzambe na yo na pesi yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosela muninga makambo te kolula eloko ya muninga te ezala mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to punda na ye ezala ata nini toleki na 12 préceptes ya lingomba mibeko zomi na mibale ya lingomba tosa bakonzi ya leta bokonzi moko te bozangi kouta epai ya tata nzambe linga bato nyonso atakutu banguna bayo komela likaya te ata diamba pe komela masanga te to milangwa te kosomba to koteka te omokolo mwa lomingo kobina te kokende pe kotala mabina te kolala bolumbu pe te kosukola bolumbu te koswana pe kobunda te kosala kisi te magie soloka maikari rose croix franc-maçonnerie te futa pako ya leta tango iso kotangela ndeko wayo kanda ya mikolo te yeba kondima mabe eye yo osali na bandeko bayo okoki kolia ngulu te nsombo te ngulu ya mai te nkewa to makaku te toleki na mukanda ya psaume de David nde touti koloba tokotanga na psaume 90 na verset 10 soki tomoni litangi ezali boye mutu ya likomi balobi mokuse ya bomoi 10 bomoi na biso ekoki koumela mbula tuku sambo to mbula tuku mwambe pona bato ya nzoto makasi kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi pe ya mawa elekaka noki pe kokende mbangu na liwa onkombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu amen totelema tobondela
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. To sengi lisusu nzembo epa ya mama mutambu sienze. Mawa pona boka wani de 3. Mawa pona boka wani yanzoto pena molimo libela etungisi bisona mitema elelo na biso eleki toko kutanela wapi zonga tolelio posana yo esilite okei Ozwa epemelo toko kutana na mokolo asuka Zambe asunga yo Ozwa epemelo toko kutana na mokolo asuka Zambe asunga yo Ozwa epemelo baye bakufana komboya kono bakolonga baye bakufana komboya kimbangu bakolonga tikete kolonza Zambe alimbisa yo na mabema Zela olandi biso baso yango tokolanda tikete kolo Zambe alimbisa yo na mabe manso Zela olandi biso baso yango tokolanda epemelo tokokutana na mokolo asuka Zambe asunga yo Ozwa epemelo. Merci. Tout ceci partie liturgique Nabiso, to begi modérateur à pour sa bonne continuité ya programme. Merci beaucoup, papa secrétaire. Tango on est au na dépôt de Jean Fleur, vous allez passer la tango donc limbisa combattre tout vous allez kokende Yerusalem. Tokei na dépôt de Jean Fleur, toko bana la famille Santou, toko kita na cabinet, puis la collège, les villes, les toko zoba mouvement, puis association. Faki okutambu sabiso pour tokei tango yo na dépôt de Jean Fleur. Voilà, Tangoyo, de Tomobi, Maman Molonga de Artiseur, Tiré, Papa Mokotapoule, Papa Safo,
Widi, so il y a pas de son qui est avec ça pour le il aussi un autre, il y a pas généralement ici. Il a dit dans le collège, dans le cabinet, collège, ville à Kinshasa. Oui, ça ici la communauté de la sectionnaire. Je vais te répéter, là-bas, généraux. Voilà, je vous dis, maman m'a dit, papa français de prière, papa, c'est pour le but de la vie. Voilà, de votre côté, ça le coup, il y a souvent, ouais, papa général ici, là, on va mon aîné, la carte et tout, et voilà, on est centre, qui est présenté à maman, donc c'est des volets, il y a pas de conseil, et avec on peut sur le coup, je suis la tête de papa général ici.
Avec beaucoup de respect, on est à partir de qui, pourquoi c'est pas moi là-bas, je ne sais pas. Mais les gens qui sont là, général, vous pendez la photo. Et la manière de remplir, ça sont des points qui m'ont dit. Mariage, para mutazali koyeba, mutazali koyeba te na komana na kolaka boye na kolia boye. Fekta kisabla moto ezali biwa. Ya solo bokaboleli kasi ezali fekta ya moto azongi ezika moto. Para banana nzambe bakeli, babate papa general sika, azala bila matase. Gracias.
Konde et kopika kwa Kangoyo Maître Moubenga Yenga Lati Asakabana Yako Telema Peko Pesa Kopika Kololo Dakona Kisabo Niko Oyo Fondation Papa Simon Kwangu Ezalakala Yako Voilà, c'est pas si bon du Mangou. Donc on y va continuer la mission sur la SPC. La télévision pour la route à Polono. Du Congo, le Tata, pour la job de la femme générale. SPC. Général Visita.
cérémonie soki moko kati na bango akei nde bakomisaka programme oyo bakasalaka ntango nyonso wana kole baki merci. Merci beaucoup. Tango de Toko Kolanda, oraison funèbre et cérémonie à Koreki. Oraison funèbre prononcée lors des obsèques du révérend pasteur général-major Papa Lissika Liama Jean, décédé à Kinshasa le 10 juin 2025. Koreki Nzembo, Kina Yeungaku. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous naissons pour vivre, nous vivons pour mourir et nous mourrons pour la vie éternelle. Quelle est la réalité de la vie? Nous ne sommes que des simples passagers ici-bas. Chacun de nous a son jour de naissance et son jour de la mort prédestiné. Notre vie terrestre est éphémère. Prenons conscience car notre tour aussi arrive. Aujourd'hui, le révérend pasteur, le général-major de la police nationale congolaise, Papa Lissika Liama Jean, n'est plus. C'est depuis le 10 juin 2025 qu'il a rendu l'âme suite à une maladie. L'heure est maintenant à la rétribution de tout ce qu'il a fait ici-bas. Qui était l'illustre disparu? Papa Lissika Liama Jean est né le 10 décembre 1939 à Yaouma, dans la province de Mongala. Fils de Papa Liam Alphonse, décédé, et de Maman Dodi Hélène, décédée aussi. Originaire du village Yaouma, secteur Mojamboli, territoire Bouma, province Mongala, en République démocratique du Congo. Il était marié à Maman Ekese Moseka Liango. Il a laissé 11 enfants, dont 7 filles et 4 garçons et des petites filles, petits-fils. Il a fait ses études primaires et secondaires qu'il a terminées avec succès à Boyangé,
il a fait l'art martiaux, c'est-à-dire les sports. Il a décroché les diplômes des ceintures noires en premier dan en self-défense. Il a fait l'école infanterie à Laron, à Belgique, où il a obtenu le brevet des chefs pays. Il était technicien de l'état-major. Il était aussi breveté d'état-major de l'Institut Royal Supérieur de Défense en Bruxelles, en Belgique. Il a suivi plusieurs formations à travers le monde et surtout aux États-Unis d'Amérique. C'est qu'il lui a fallu les grades de général-major dans la police nationale congolaise. Croyant kimbangiste dans la commune ecclésiastique de Massina où il a été pasteur. Ancien choriste de la Koreki, ancien choriste de l'ex-Lopori, choriste de la chorale des enfants kimbanguistes de Koreki en cycle. Dans ces différentes formations militaires, associées à la foi, à la croyance kimbanguiste, le révérend pasteur général-major était un modèle dans l'exercice de ses fonctions pour mieux servir sa nation. Un homme discipliné, généreux, prêt toujours pour le service des autres, encadreur des âmes pour les recherches de solutions tant matérielles que spirituelles pour soulager ses contemporains. Il a servi la nation congolaise avec un esprit kimbanguiste. À ces moments précis où la Koreki a encore grandement besoin de ses services pour mener sa mission à bon port, le destin en a décidé autrement. La Koreki se souvient et se souviendra toujours de lui pour son engagement et sa détermination à porter toujours haut l'étendard de notre chère Église kimbanguiste. Bien que diminué d'un de ses membres, toujours au service des autres et au service de Dieu, la Koreki rend gloire à Dieu, créateur de l'univers. Au même moment, les anges du ciel rendent gloire à Dieu du retour de l'un d'eux dans les lieux très hauts. Révérend pasteur général-major Jean, que des cantiques angéliques que tu chantais t'accompagnent dans ton voyage sans retour. Que tes œuvres dans le Seigneur te soient une couronne de victoire dans son royaume céleste. Nous te disons au revoir et non adieu, car nous nous révérons à la Nouvelle Jérusalem avec les trois glorieux. Nous disons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Koreki Mawa pour la Bokabon. Pour l'amour de la famille. L'amour de la famille. De la famille, il est responsable de la famille, mort de la famille, il est de la famille. Chef de famille, chef de famille.
ata mwana amonela mpona liloba ya famille papa roberto lisika sokozali liloba ya famille liloba ya famille mot de la famille. Voilà, papa Robert Disika Zalekoya. Il y a un compétition sur l'Europa. La famille. Il y a un compétition sur l'Anzela. La bandinga, on y a une fleur qui est retard. Il y a un compétition sur l'Alamoko. Zonga Sima. Na kombo na tata mwana molio mosantu to misi tata nzambe kole tata molio mosantu na ndenge abongisi na mokolo malelo esepelisaki ye nzambe na biso avwa kozwa papa na biso na kati na biso. Moi personnellement on a un sentiment de tristesse et sentiment de joie mélangé. Tout dans la ngolu tata papa Lisika, commissaire divisionnaire et révérend pasteur de l'église kimbangiste, à Kolis Piso, Nakat Nalibo. Yebi, Tata Nzambe, Kole, Tata Molio Moussantre. Yebi, Papa Simo Kimbangu, dans toutes ses dimensions. Donc, j'estime être vraiment na fierté moko inestimable, Pambate, accueilli, mais tout dans la papa Nabiso, Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui nous console, qui nous fortifie. Nous sommes au baptisate, Dengue Semela, et c'est fait ça qui t'attend Zambé, Biso Bananaye, Tudara Naesengo, Tondimi Ingeta. Dengue Salemi, Tondimi Yango, Pe Tudara Osekela. Na succès, bon, on a comme on a tata, moi, on a moni au Mostantou. Amen. Sikasiko ndenge tozali awa programme ezotala soki tosilisi serment awa bambuta oyo aza na liloba kanga mpona kopesa biso baton po tokende kamba Yerusalemi po ete tokoka kosilisa programme ndenge tata Nzambe papa Simo Kimbangu Kiangani akangelaki biso po ete kosala. Na remercier lingomba ya tata Molio Mosantu nde namoni mpona na tribune mama ya numéro 2 mama na biso mama ya conseiller direct ya papa chef spirituel aye koassiste biso personnellement tozalaki na ye na butu mpe accompagne biso na mokolo ya sikoyo tozali na kati na libota nyonso tu totondi kaka botondi totondi pe président du collège Lingomba Mobimba ndenge basungi biso po ete likambo oyo ekende na molongo. Naza penza na mingi ya koloba te nasukisi bongo na kombo na tata mwana Molio Mosantu. Amen. Bato ba fleur oyo batikalaki topesa fleur noki po cérémonie ya koreki salama pendant 5 minutes nde tokobenga président Tata Mokonzi, président du collège, et la réception du bois de la soupe. Baya kaka na fleur, boya mbala moko, boya tokomi la soupe. Répétition, à Kosenga, maman dirigeante ou papa dirigeant, c'est la gagne Zembo wana. Zembo na yeye vous allez pour merci pour l'équipe pour la Katimba la moko.
Tout ça, la cérémonie, voilà, donc 5 minutes aussi, tu peux dire, répétition, avant répétition, si là, bakoti la nzembo oyo ozali kolinga mingi yango nde bateko na ye bana na ye ya koreki baye kolina ye nzembo wana koreki ezalaka na seremoni esala soki moko kati na bango akei toza juste na 5 minutes ya seremoni wana mpe tokosilisa papa président
Merci Koreki. Toke zonga kamale malembe. Koreki to zonga ka. To zonga ka Koreki. Faki était un beaucoup ça pour tout benga président du collège si c'est fait bon. Pour raison ça Koreki. Kato mabisika la Koreki. Por aquí todos son agradecidos.
Merci Faki, Tango de Tobengi, Papa Président, national et collège exécutif national pour la Libon de l'Est. Pour l'équipe Yokana. Tobonela Okombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu. Tata Molimo Santu Papa Simon Kimon Kiangani Nkembo pe lukumu ezonga ya mboka ya yo esika Nzambe tata kolesu tata Molimo Santu ofandi Yerusalemu ya sika nkamba. Papa musali no munene kati na elanga na yo Papa Révérend Lisika Ye azaki toujours dévoué na musala na yo. Ezala tango na passe, ezala tango na bisengo. Yenga nyos tosabela na centre tango ezala mboka Kinshasa okomone te alati uniforme na ye mama za kosimba ye kino na tribu. Etango topesa na mbote akoza mopesa kopesa ngapi liloba te ya musala oyo liloba nezaka mkongo abi mwana na ngai musala ozwi eza ya pasi mais linda kaka na mabondeli conseil ya pesaka ngai tata oyo alali awa nde lelo esepesi biso bonso po ete opese hommage ya suka Papa Simon Kimon Kiangani Nzambe Molimo Santu totondi yo botondi mingi papa lolenge otambusi famille l'État na lingomba na kati ya likambo oyo ya feti ya suka pamba te mutu na se ya tango aza na feti basatu feti bisatu aza na yango ya mbotama ya libala pe ya liwa oya lelo ezaka na témoin ti pamba te meme lelo lifuta na ye na musala nyonso asali kati na lingomba moko kati na biso tofandi ayebi yango te kaka yo Simon Kimon Kiangani Nzambe Molimo Santu papa yo ndo yebi lolenge ofuti mwana na yo na musala asali kati na elanga na yo tosengi kaka ete papa oyamba molimo na ye na kimia ekota na Yerusalemu ya sika tala ngongo ekoki pote tomema nzoto ya ye tokomisa na Yerusalemu ya sika esika kani ndako na esili kobongisama papa toloba lisusu nini tosengi na yo me tata Molimo Santu tata mokonzi ya kule mokonzi ya lingomba mituka mikotambola na oyo ekomema nzoto yo zala liboso zala nsima ngonga oyo Satana kotiaka mitambo na ye mpona kobebisa lokumu to fete ya tata ya ngwei me Nzambe na biso programme nyonso Satana kokosala na ngonga oyo yo za nguya na nguya yo za nkolo bankolo nyatango na makambi mayo pote succès na yo lokumu na yo ekendo liboso ndenge emisala okende na liboso nde na tina na papa tosilisi programme na biso zala na famille autotika toyoki témoignage ya kulutu aleki ete atako papa disika akei me tata wa biso oyo azokoankadre biso butu moi tata Simon Kimon Kiangani azali un très bon témoignage, un témoignage vivant. Ni ya mwana papa tosengi na yo limisa muwe musale na yo eskalali soki ezala moko to mibala saki oyo esepesaki yo te papa okwa kolimbisa ye po ya molimo na kimia tolongwa na Kinshasa po tokende na nkamba Yerusalemu ya sika zala liboso zala nsima manso maleka na kimia nkango ezolongwa ekende na nkamba ekende na kimia ezonga mpe na kimia kombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Faki. Attendant, plusieurs véhicules.
Fake beta en attendant tous la mutuka ya Corbia dans les comités. Moi je que basse. Oyo memakamba. Robert ye wana za wana lobiki botombola nanu te. Botombola nanu te. Mama bosi. Pour l'équipe, on a beaucoup de l'élection provinciale, nationale, et générale, et c'est comme ça. Général, c'est Kadiama. Pour l'équipe, à la main en fleurs, en fleurs, en fleurs. Pour l'équipe, à la main en fleurs.
Chef, combien d'années?